Edino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo ah yo Panja sango ya Congo Edino image Panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc bisonya so simanango 999 Panja sango ya Congo Edino image Panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout Panja sango ya Congo Edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo utaka na source Edino image papa Edino image ye azolanda masolo ya Ferregola na Panja sango ya Congo Edino image sango ya Congo musama mwana azoloba Panja sango ya Congo Edino image na bana kisasa bana mukili mobimba sika Panja sango ya Congo c'est pour sango na bino panzani eza ya kopanzana tala soko lingi ligal no panza sango panzana soko lingi église panza sango soko lingi banga business makamuno nyonso panzana na mukili oyo okoma kwa ba bishop chatu charismatique le pasteur people tade lingi ozana batika boye yaka na Panja sango ya Congo ya grave na bengi bino masolo yango oyo Edino photo image à Paris. Edino photo image à Paris. Edino photo image Sarah Edino image de Sarah Ledecker Ambara Kosiama. Bonjour Nabandeko tout, bonsoir Nabandeko tout, ope balinga Laurent Mpala la Tigresse, ndebo bino moka bolobaka. Laurent Mpala la Tigresse mulunge elonga bana 3 mois, makola bana 2 mois. Nzota bana 6 mois. Dans Laurent Mpala la Tigresse na bino kande, na bise bino na ki Paris pour na ba black te na ki pour na bosser, pour na boulot toujours. Ba misala mais ba vacances boulot belé. Donc Laurent Mpala la Tigresse aye awa na utobima na kati ya studio NJ à Serge Kabangu. Donc studio NJ na yo kangela bino ndeko na biso Kérosène ex musicien ya Kofi Olomide Kérosène. Donc na yo kangela bino na kati ya studio NJ na ana quelques questions on a poser donc bino moko boko yoka donc nazo kende ti place oyo ye azali. Donc oh là là. Bonjour Kérosène. Bonjour maman. Ouais, tu écoutes na studio NJ à Serge Kabangu. Ouais, ba bisi bisoka ke ozobeta single na yo. Donc ouais qui peut pour na ba clip no taka olongwe en direct olongwe almanti awa pour na ba clip oko expliquer biso clip nini o sala biso bien single nini ozobeta la biso na kati studio NJ. D'abord pour na banda na ko répondre bino et liboso na banana on pesa nan ba bonne année na bateau tozaki opportunité te à solango atabo na système ya ba émission tout ça ya on peut profiter na pesa batonya ça ba bonne année et puis ba mbote belé na ba olanda biso na tango bon en fait ça single te et là vraiment moni c'est na bi single ya lokwa na lobaka lokolomo eza okatana te na makomi balé donc ça veut dire album. Ah ozobeta album na yo na beta album oui. Album na yo ezana kombo nini? Album donc on a déjà aussi na sali ba pi bango déjà mokini mobimbezo mona et yokaki ba bazwa ki opportunité yokango et ezana album ya kombo 999 ouais. Ah. Album ezana kombo ya 999. Voilà. Wana kombo ya album. Wana kombo album ouais. Oh là là. OK, na kat album na yo ezana combien de chansons, combien de génériques? Oui, album ezana bon na hotala kaka pona koloba nombre pété boye po ezaloka neti comme Jami Kolo to eza jemo ya sikelinge bandate to zelaka plan yo bima ba plan boyo ka banzembo bien na ningi pena conservateur etinde ngana loba banzembo bien vraiment ya osakanate et puis ba animation ko to wana biki déjà mpaka nango yo avandia
Mais Kérosène, na moni que c'est que album ozo bimezo ya des gars. Oza sur vraiment que koyokana des albums ya ba Fabregas ezoyokana ya ba Deplique ya ba Robin Onde ezoyokana. Est-ce que oza vraiment sûr que album na yo pe eko beta ma des gars eko donc mokil vraiment eko sepel. A sepel no tangi ba kombo na bango. Voilà, donc salaga logo tangi kombo ya mbula ya mvula yokana biso kombo ya mvula na kombo ya elanga moi déjà logo lobi non loba non na sens que nyonso na to profiter nango na se na tenga kombo za logo ateke na loba na polémique non sans polémique donc tango ba série en mvula tango yaka mutu nyonso ba ke mvula ebeta se elanga pe ye nyonso loba ni oyo komi elanga se pe moi ebimi nyonso loba oyo eza moi on comprend hein donc c'est pas parce que yaza moi to yaza mvula to lo baké mu pepe pas na droit vivre té non na ça c'est posé longo parce que mututu aza pour ça azo beta ba musique naé azo sala album na aza pour ça succès ana posé fula ma ana posé yebana mais ce qu'on a minute yo tozo yo kake yo ozo bimisa parce que tout le monde déjà Fabregas auto bimisa tout le monde déjà Robino bientôt azo lancé depuis que déjà auto ko lancé na occupé qui azo lancé sous na février to occupé que Kérosène aux en studio ozo lingo lancé ayo ozo bimisa yo on a tuni eko beta ma eko beta ma te to sepela tout to sepela te atana pe na zonga suna mwa muke ya réponse mombo au monde ngolobi mutu nyoso tanga luka succès nga tikelo sa pe publicité monte ke on a sala album na sala ka ba jeune nga kaka ni na nga benga ba jeune nga na sala ba publica na Facebook na ke na lointe donc ça veut dire to bino mo bolongo li makolo boye place nga naza nga na yebaki te ke boye okanga nga place to nakolo bango te nazo écrit zo talanga bato ba talanga bazo mona muto atemi liboso na bango babi ke nakolo balikambu na lokuta te ne na temi liboso ya bato bino boye ko lukanga nazaki na programme te to sala na programme lobi na bino te donc tant boye déjà na studio ke boya ozonga interview boye bino moda na boye kika ke kero na studio boye sans to bengana na bino donc on veut dire que n'est pas album en oya et aux alapeka bon donc il y a pas commentaire, il y a pas trop de commentaires à faire donc Isaka yangwana na koloba donc babi album ya Kérosène ekoya ndetka mwana nzambe bayi mwana nzambe alobaka koya mais makolo eza na nzela eza ndenge moko na album ya Kérosène mais Kérosène na kata album na yo oyembeli parce que to moni comme mona ke bande ko na biso ba mission lelo bazo yembela ata basali mo banzembo na bango mais mo ba leader na bango kala pe bazo boka bango donc yo peut te bi ke au passa pas ko follow mide malgré tout na bi place mo so passate mais na bi ke au passa pas ko follow mide na bi ke moi ni banga mo komba ko follow mide za kata album na yo non lokuta mabe na ko sala ba pib ya lokuta te ona lo ba vérité ondeni te koboka kombo ya ba leader et lobi te ke so boki kombo leader ndo o sali soki marketing album na yo ngana ko boka kombo leader te po parce que na boka ka po na plaisir te na ka na leki na télé na ndo na sala album na ngamba mona ndo boka leo mikolo ba kombo kanga bato po na boka ba kombo bato boki on te na kini non to ki comme c'est au sali ka ba jemo na yo ko na kini komi moi trop ba mi entre ba musiciens ngana yo ka ende ke so ke beta concert o yembi nzembo ya leader no mo ya kala ako porter plainte mais non na okiti ke so boki leader na kala ba porter plainte ngas que faut na sola na vie moko ezakoute lo te na côté na studio na kina bando boka vie te ndeko na sa émission bo na éviter otanga ba komba ba vie pona osana nini mikolo comme ça otanga même comme na émission ba komo kangela ngo donc na limite ba makala poto la nanga te pona ko éviter ba problème mikolo na linga ba polémique te et puis na linga ka kuti déjà polémique te donc pona sola na boka vie to sola na vie na kuzu na obenga vie on a peur na biso dans bengi na kuzu na ibsevier na sa plan ringa boa ko sabi na boa ka ngala na boa kivie sabi ko boa ka ngate na boa ke te po ya kombo na ye na ko boa ka kombo mutu te po na sentiment na limba problème te wana za père na garder relation bien na ye na boye ko tamsu na otanga kombo sita na nenga mabe po na ko éviter makambo eza na bongo te quoi. Ok, merci beaucoup de votre tout balanda. Alors, tu me parles la tigre, tu as toujours quand Kérosène Babi et dis nos images pendant ça Congo derrière la caméra. Magui la balançoire na bossante d'Orta Philippe qui saute na bossa na kate un JB de la presse. Wana JB en vers ya moko ya mboka yo pona ko bossa na hote sans oublier ma mère chérie Faustine Mbongo. Kérosène naza na question mo awa eza question
question moko na ebité sur les bien pour na yo bien pour na ba fan no balanda biso donc on a question mona yo qui que Diego a chrétien fort donc Diego a chrétien que raison na nenga mabete na nenga vraiment muketa chrétien abi que raison na lelo te kande to yoka ki mais ce que to linga que raison ni moko a éclaircir biso biso pourquoi Diego a chrétien parce que atala kuloko aye ndeka balobaka animateur loko aye donc a chrétien par rapport mais to yebite que raison ko répondre na bato tout balinga kayo na ba fan na yo na bato tout balinga rapé Panza Sangwa Congo Afrique Euro donc au répondre bango que pourquoi Diego a commis na niveau ya ko chrétien besoin ba problème moni pour na répondre pena question ana eza moi kilo pour nanga et puis eza na niveau o ngana ko répondre na émission noté donc eza na niveau nanga te wana pena eza na niveau nanga te na sens que musala na sala ya munene musala na sala tellement eza munene et puis makambo na sala na ebi na sala jamais émission pona le kana cité ba komba bato ba finga ngai to bato ba chrétien kinga parce que tala ndé pena na za bien botala banana seti likolo botali na susu tina mutu bo comprendre que mutu a finga bato te a répondre pe buzo baté donc o a finginga o a kumisinga oyo abetelinga maboko oyo nyonso donc pona nga na obaye yango te na kondima yango te poso ke kota ba chrétien au moins ba chrétien bandima oyo bango prophète na oza au courant que chrétien ki yo maman nazo za nouvelle pas na bino nga kuna tala même pas télé ndo monanga boy nga na tala télé te na tala télé bona ba makambo ezolega na Congo mais na yo kaka kande na songa ba Congolais na minje comme ça otangi comme muntu ba komokangisa bato siko muto a fini ngwana abeta na orchestre nini o bisa o répondre ba public ngate o répondre ka public ba yoka ki nde ba memela no nouvelle to bino monde besoin nouvelle ngo na ebité bo répondre ka abeta na orchestre nini aza chanteur ou bien animateur tout à l'heure voilà so kaza animateur orchestre nini public na ika muta yoka eka ucha abeta na orchestre nini mais Diego abeta na sona bo santé dino image Diego abeta na maison mère non Diego abeta na maison mère aza animateur ya maison mère oui il dit nos images sona na bo sanité Diego aza animateur ya maison mère abeta na maison mère yoka yo mondo lobi soki na bo sanité donc c'est que oye ba adresse ne fixe te donc so oyebi da adresse a moto fixe abeta na maison mère te atenta na fingo zongo normal tam su pour mon moto fingo aza ne ba merci pour la réponse donc ah bon parce que yo mo lobi bien mutongo na il parle bien monsieur la roine de la show abeta na maison mère ah yoka oyeko za adresse ne fixe donc so adresse na e zosko ba courrier ke otika na adresse na e loba na e ke ba courrier na yo eza rejeté donc na pesa ngo gaz te au monde gande baloba o musique ya cimetière ya ba musicien na préféré na chrétien pe bato ba na succès te kolekanga na bon donc ça veut dire na ko chrétien yete na yemi na pe muto loba na te non pe to ça ne échange de paroles te o ke na finga to finga yebi kut na ina makambo oswa na ngana te bona bando chrétien pourquoi ah ouais babi kerezen la ngana émission na finga babi kerezen abi a refula na mutu te a ko chrétien na mutu te a boy ne ko sa émission ke o polo ba ka fula ki a chrétien ki mutu nda fula mi a boy na epe ko tanga komba mutu po ko make ba kangisi a boy na ye donc ayebi ete ba yeba ni pete na sens ni boko kan sabeta msusu na obanga otanga komba batu po bakanganga te na ko yapi na kinyo na mto kangana ngaza tita msunga na ko banda okangisa na ba leader na ba orchestre msondo mona bango mais vérité non so la vérité na ko banda okangisa ba leader wa orchestre parce que na tiki ba leader na okanga sko bana mike na ko sa ba oni ah c'est ça ya wana lexa ngonga na okangisa otoni mambo ya 999 album esimbi ba plan oyo solo la mikolo oyo eza oyo solo la na ndenge mo pino comprendre makambo ko ya sima ibele ko za pina ba mikundo la libulu ba midindi saka quoi OK merci na bandeko tout balanda ngai kerozo na lobby makambo ya mikolo ya 999 donc makambo ya mikolo ya ngwana azo se concentrer pona album na ye donc aza na posa ko se concentrer te pona batu mususu donc
tozana kérosène awa boye ba album na ye soki kobimaka apesa biso date précise nango ayebisa biso pe ke album nango. Oui, album ezali nando préparer ngo pe te ke ko préparer album so ndeni nando préparer ka ande koyemba ba chant na ba cours nando zo et puis tant on a monique na si so préparer ba bloc nando sala au moment là on a na France nando na France nando sala conservatoire tant na si ndé et au sala ke na ba makambo comme vie familiale donc sala ke na mata Allemagne et puis na vandaka bwe et l'inspiration mo ga elanga 999 nazoka inspiration na ba 2013 na bi 999 eko sala ngabe inspiré ngaka ezala bongo na bi na no tanga ka chiffre en trop chiffre on donc des alara nazo tanga en trop na tanga trop à partir de 2004 il y a 2015 début 2015 ndesco inspiration pene na sala na préparé plan comme en 999. Donc, ok, merci beaucoup. Au souki pe kawana te pour bagé makan. Voilà. Ok. Donc ebima album des ana ezana na bat. Album ezana ba travaux. Ezana on a ba travaux belé au sala. Donc bozo on a déjà pas kabango na sala déjà moi ba esprit mo boye kota kaka. Ba miliki kota mais toke na on a système ya tout à l'heure on a autorisé à peine un clip kaka wana kati. Pour bonga betelo mo bo vite fait à générique nanu après là na kota suna sala bilo misusu mais wana tiko so sur rendez-vous misusu pour na bande to développer au studio zaka nga monter bato bébé bana ba séance na bangwa à partir wana de toye parce que album ndé e bando ko annoncer ce que bimakan ou eko makan. Ok, merci beaucoup Kérosène oko yembela biso mois de décembre o ezana katia album na yo o yembel biso pe ba deux chants les sous bois quel biso deux chants ya ex patron na yo Kofi Olomide na ba générique au bois qui et ça na ba fan no plaisir et ça la peine bato ba Hollande biso na pendant sango Congo plaisir. Oui pour na beta ba plan album franchement na linga beta ngo boité na émission parce que na ebike lo stango na ba mail il faut bato bazala na baza occasion te oyo kango boy baza jour et bima ba comprendre ba nzela ni na mimi biso. Au moins les locaux na moi ils ont un kilo au moins les locaux me déjà na émission beta ne locaux mutunya ça comme quand esprit tam sous ça se concentrer ka po yo ka locaux ngonde nini on comprend tout ça batu congolais tout ça la paix sous mingi te to komaka ko zo ba maile ya batu yango to comment développer ba maile na biso donc pour nous éviter na ba buzo ba na bo comme sur le bol na télé on nzembo anize yango comme le on luka succès na sima baninga alors que bato batali pe mission ba moni mais ba mission batali batunya sera te ba talango. Donc pour nous éviter kabilo ko anezala ke ayibe nganzembo intel non na obeta bilo kwa kala ba cri na obeta ma ba cri o ya sika bo linga na obeta ba cri sika wana o déranger ngate ouais betela biso ba cri sika na moi décrit no mo ya kala tamoko o sepelisa yo. OK diata sinza kadike bakana ko munu fandisa kuna fundi futa diata sinza kadike bakana ko munu fandisa kuna fundi futa aleke basinza kadike bakana ko munu fandisa kuna fundi futa aleke basinza ima ma asinza ime mela asinza iba baka asinza itu tungula tukwenda tumvambane o tutu eke basinza kadike bakana ko munu fandisa kuna fundi futa aleke basinza kadike bakana ko muna fundi futa woya ye ke bakana ko munu fandisa kuna fundi futa aleke basinza ike bakana ko Kérosène alambeli bana fumbwa bana babule batema baku njoka balembo lisupa pambe kweke ai solokoto kweke oya fortuna inzembo ya bina kweke sote yanga kero muyaga uyaga muyaga Kérosène alambeli bana fumbwa bana babule batema baku nzoka balembo lisu papambe kweke Kérosène alambeli bana fumbwa bana babule batema baku nzoka balembo lisu papambe kweke bina kweke mama kweke. C'est ça. Ok, merci beaucoup, merci vraiment. Toyoki vraiment Kérosène wana net kake tozongi susu na balbum akala wana esusu wana to sentir pesa mbote na bato bona moi quelques bato nanga na pesa pe mbote na Rigo Kibwila na ebike ero azolanda ngai na pesi ba mbote belé ndeko ya
Sheila Kibouila et puis na pesa sous mbote na Sandra Lita yoyebi donc ebele pe bana bakini wana ba bureau ezo travailler na minute pour na 999 base la makambo yoya ya bien et oya pena makambo ya kilo ezake mutu nyonso faut vendre pena fungola mato ya comprendre que mabele tala na miso lola fungola mato yo mazi budi antale yo negero zene mazi budi antale talanga na bendi nzoto zakala allez zakala. Oh là, babi, ici on travaille, ici c'est du boulot. Ouais, donc tu as toujours pour nous travailler. D'accord, kérosène à outil Allemagne, la Tigresse à outil Belgique. Donc tu es Paris pour nous travailler, toujours c'est du boulot. Toujours c'est du travail. Donc merci beaucoup kérosène Nandeng Oyambi Bisso vraiment accepter l'invitation à Bisso Nakata Studio. Merci beaucoup. Donc on a pu vraiment merci Belé. Ouais, comme na suka émission na biso mot de la fin pour na album na yo o ekobima pour na ba fan o tout ba Hollanda yo o tout baza patient pour na album na yo o yebisa bango nini. Mot de la fin ozala te pour l'album pour ba moi kozala kaka pour l'album quoi. Donc album les années 999 eza plan oyo batu ba yo kama mususu na 4 na ko bet na posa obwaka la na yembela bango tanzembo mais que c'est la côte qui a trop le sentiment na ebelo na loba. Donc micro to travailler sur trop comme ka ko betaka système ya chana mbati noko. Écoute aussi mbati amudu do yo mo na beni mbati na. Donc avant ba bendo mbati na yo mo mi ebela déjà que mbati na fona serango bien na sentir. Donc makambo bien ezali donc album vraiment na ebité sitôt déjà ma casse na mona ko na ebine na ko lobate. Ouais, kérosène na question mo yenga siko na mutu. Nazu question mo boye e nga siko ka na mutu na nga ouais na osaka dango ouais ba vive di le rompa très sakana na osaka dango parmi ba talaku ba animateur tout o ba beti 2014 2015 parce que na bi depuis obwaka Tisco depuis 2014 ti lelo na obwaki soute na compagnie mo boye. Non, il soutien ou bien qui open en place au bois quitté depuis 2014, c'est en 2016. Parmi les animateurs tout au bois qui n'est si canal kalana ba o lingaka. Banan vraiment au sepeli na bango, banan au sepeli na bakri na bango, banan ba bois qui bien. Donc ça la franc quoi. Mo na tanga on déjà na bi. Na lobi ti ko tanga ba kombo na lobi ke ba o ba sepeli si yo. Parmi na bakri na bango ba bois qui parce que to ki ba biloko belé bimi depuis 2014 jusqu'à maintenant to yo ka ba biloko e betami mais ce que ba o ba sepeli ici au centre place au pelo van nanda ko bité au moni penda wana petit wana abeti vieux wana abeti na bakri ya ça on habite makamba hypocrisie ya on de bo makongo Congo le bo mango hypocrisie comme ka biso nyoto comme na style et là on a bango na bien et là on a bango na bien on dirait ka ba mon abino nyoso boza bien boza makamba non c'est ça pena makamba osala il faut vraiment tozonga pena bateau il faut ngala bango il faut tozonga bateau ba jija biso tozonga pe bateau to ko juger bateau et là on a aussi pela na Congo ba bo ba crack kitoko mais ba cri na bango des fois na mi tourner pe na ba sensité ba sensité parce que mon biso tout ça là ba cri à bêtise té faut tozonga pe na loko na nga sala ba cri na ko biso na on boga ata 30 cri na nga siko mona ke bêtise ya na ngote mais kanga tous les kinga za te o cri mo comme te aussi mis album té ngaza pena wanda banana mututi na likolo na ko bana loba baki vide milanga mpamba bo meme nanga nazo sombai ale piwon nazo sombai ekanga bibonda tupeta tuvia bibon yani bongele jageleni yani kuna jageleni bia wara bongele jejim jara igi bama dachiva turava au mon abilo mo boy mutu nyoso ozwa aloba ni na ngata yo ki maloba te ma comprendre déjà et yo pesa tendance na bina donc alingi cri déjà o yambuta muntu filibele ngeti ki makuna poshe mwana aya ya filibe ngeti ki makuna po musala ko benga petit momi mwana bebele kanga maladi kabelanga imora so banja to lala c'est que ba kreza de ba sac na attention on vient créer moto aboa ke bin sa te quoi envier c'est trop dur pas quoi envier mais koloba ke nanyo ayembi bien nanyo ayembi na respect ça non devoir
bana devoir kérosène na bibo wana devoir osala na opsa bango so ba pipete ba bunda na kande ba bunda na kérosène cap kérosène na bibo za devoir osala ba bunda na ngo aza pena ta osala bino ba pipete donc mot de la fin na yo mbote na bato tout balandi yo donc to comme na suka émission na biso ya Panza Sango 19 Panza Sango ya Congo yo yebi ye moko dino image hein donc edino image yo yebi makambo ndenge etambola vitesse ya Congo ya Panza Sango ya Congo to yebeli yango donc Panza Sango ya Congo te Panza Sango 999 donc bilo mo ga si donc tantôt on attend au Panza Sango ya A ou B ya ba bunda na ba luka ka ba mo nzela ni ba obimela nga tsuste charge na bonga tem na osimba. Merci beaucoup Charles Nabino kérosène temto simba ngo bien ngalo pas la tireste no simba ou bien dino image temto memela bino ngo donc babi Charles Nabino bino moko bo mema ngo bino moko bo simba ngo to komi na suka ya émission na biso na saluer à passant bato tout balinga lo pas la tigresse autrement dit mulunge donc na saluer bino na pesa bino bambote babi yorki ba jogo les rangeurs yo moko yoki kérosène dauti ko pesela donc animateur na olinga yeyo donc Pignol Mike c'est animateur na bino bolinga kérosène yeyo donc Christelle Mombo Brinel Mutandiski Richana Lova Ilumbe na bossa na te Godé Kimane isapia solo donc yo ne faut kata bango ba suki po mitwa na nyonso bazaka propre ya les grands coach ye moko imaka mne tambolaka donc on a repesa mbota munene wana babi ya motema vraiment famille batika yo. Eyokani babi Richana Lova Ilumbe la Brine Mutandiski Christelle Mombo mama na Chrisnel munene ambara kuzia madao yo yebi pe masolo donc lukeli ngaka bienvenue vangasele poye pa na besoin na ambara donc match ya gitaka et puis to suka na wana po o etikali to pesa bonka na 999 si babi Blanche Kabedi mama na Manu Manuel babi Clara Jado maman na Kendra Kérosène papa na Kendra Kenjo Kelian donc wana pena ba live donc ya oloba mingi ezate 999 ezoya ya osakana te donc iloko wana dégâts Kérosène na bi papa na double K ya botaka bakaka Pignol Mike c'est pe papa na ba double K Kélicia et Kériel babi au sentir yo na Kérosène quoi babi yorki ba jogo les rangeurs donc ya yo pe yango wana babi Blanche Kabedi maman na Manu Manuel Clara Jado maman na Kendra na bosani te chéri ou maman na Simeon Carole Zul maman na Priscilla na bosante ma mère chérie Faustine Mbongo Hervé Moudir monsieur Anjo mon frère chéri que j'aime beaucoup Moïse Mayemba wana bande konanga mtema atana lali na lamuki balinganga kande na zala boy ya bango eko ratete derrière la caméra na mona edino image Panza Sango Congo na tali na droite na ngai na moni JBD Anvers ngana benga ko JBD Anvers parce que yondo simbi Anvers wana bomoko ya mboka babi ya Jean Belva na bosani te na kata Suède Momo digital Momo babi wana c'est le président de l'entreprise de Bomoko ya mboka là sans oublier je peux pas t'oublier donc na bosani pe li société babi Congo ya sikane tombera jamais na moni Dr Philippe Kisota na Dionia Impelo mais la taille de Jésus donc on a salué bino en passant donc on a zo bosana te ba on a bosani matro Erikana Sandra Bigama yo pe na ko bosana ote ba on a bosani donc na prochaine émission na obosana binote Kérosène azalaki na pour répondre na ba question na bino pour na lobaba na ba obozaki na ona ba obo mitungi samaki donc Magila Balançoire ma petite sœur chérie je t'aime trop donc le reste mu pala elonga bana 2 mois makola bana 3 mois njoto bana 6 mois na zongili susu o Kérosène na bino Kérosène azana mot de la fin na ye ya opesela pour na Panza Sango Congo oui pour na ngai Panza Sango Congo eza sita munene déjà concept na bino eza déjà lo mobo donc on a déjà que bato basali concept to bayibi elo basali buzo bate on a déjà et dit non asima image mo simbi ba plan déjà responsable on na yibi na mbula lelote donc eza lo mobo na ko lekate na sala émission sans que na féliciter d'abord sito ya munene et puis koyamba journaliste moko boya mwana mukie ya mwana mwasi waza pe jeune na sala émission pe na ndenge na moko boye pe et sala pe ba buzz na ndenge moko boye ke fi on a sala ki boye pona nini mais
koyambanga déjà et puis na monika façon bozaleli na monika il faut na lobaka ba fleur et puis au salé émission kitoko et la émission so ça na moto mona ke o mituno gizengi to muntu donc on a pour ça bete mbata mais on va bon yam ça na yazo rage akotaka na je bon na obeta te po biso pe to rabato abeta beta te mais dans le sens que des fois toi battu toi nzoto to na bon motema to ko gifler pe moko mais en tout cas kotala yo accoutrement bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pardon. La tigresse. Voilà. Et là on a le banon Lorette mon parle à la tigresse. Donc ma cambo n'engage la vitesse vraiment tikala rabo. Petit costume, au sentir pour yambi muta petit costume et pour fixer na costume. Donc sentir que to ke na nguna n'engage tego il faut na bete lomo bakata kata pona te nga beso na bloga na ata no aya to sa te mission na dino yo ke no simba na caméra mais c'est moni pena ke na ko sala émission oui. En tout cas merci à toi Lorette. Tikala rayo. Et puis ko changer tes zalaka yo. Et puis si tamuni ni panza sango ya Congo to zalaka bongo pona panza sango ya Congo. OK. Oui. Merci beaucoup Kérosène, merci vraiment beaucoup. Moni ya baba kelinga ba fleur. Donc babi na tikala ka boy na zala toujours boy. Babi émission na façon ya mbela batu nango. Donc eza na émission musupe senga ko yamba mutu boy, émission musoko yamba mutu. Émission nyo soteka ko mema na kisalité. Donc na lobaki na elibino style à sika na 2016. So na yamba président na bete ko ba président, ko ba test de l'air. Ouais, na lobaki ngo so na yamba président na bete ko ba test de l'air. So na yamba musicien na beta ke po musicien respecter nga na luka na beta na ba façon na ngai sono yamba mutu mobo ya changa palala to beta na ki palala donc c'est ça babi c'est Sunday eza émission faut ba façon d'accoutrement façon ya kolatela façon ya kosalela. Merci beaucoup na Edino Image, merci beaucoup na batoto balinganga, merci beaucoup na batoto ba conseiller babi Lorette tambuse émission na propre ko tambuse émission na ba crédité na ko chrétien mutu te parce que émission fou la mutu za ko crédité ko finga te tambuse émission na ndenge sengel na ese bino ke 2016 na zongel musa na ngai na ozala toujours wana. Chez moi c'est du boulot, c'est moi aussi on fait du boulot, c'est pas des blabla na loba kengo déjà tsakuli bondas, rien à dire. Merci beaucoup, bye. Allez panza sango ya Congo sita munene yeko talama na mona te mobimba yaya to panza sango toyoka ayoyo sango sango ya Congo ayoyo sango lu sango ya Congo sita munene to landa yango tondi mama mba wa na kati poza buzo bate site ndimi pena charge ya mboka. Donc ça veut dire Congo eloko makasi RDC panza sango ya Congo toza simana yo ndenge bino bebo asima 999 toza bisonia so sima to tala na kaka liso na liso à suivre Edino Image. Edino Image toko mona sitoyo panza sango ya Congo yo panza sango ya Congo Edino Image panza sitoyo panza sango ya Congo émission kitoko yeko talama panza sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo. Donc bisonia so sima nango 999 panza sango ya Congo Edino Image. Edino Image panza sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panza sango ya Congo Edino Image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source Edino Image papa Edino Image ye azolanda masolo ya Ferregola na panza sango ya Congo Edino Image sango ya Congo musama mwana azoloba panza sango ya Congo Edino Image na bana kisasa bana mokili mobimba sika panza sango ya Congo c'est pour sango na bino panzani eza ya kopanzana tala soko lingi ligala no panza sango panzana soko lingi église panza sango soko lingi ba business makambo nyonso panzana na mokili oyo okoma kwa ba bishop chato charismatique le pasteur people tade lingi ozana batika boye yaka na panza sango ya Congo ya grave na bengi bino masolo yango oyo. Edino Photo Image à Paris. Yes.
C'est le prince. Et dit nos photos images à Paris.